Oui, bonjour mes chers compatriotes congolais. Nous en avons marre avec cette soi-disant église sénico-catholique et consort. En cas d'une réaction contraire à la vérité des urnes de la part de l'église catholique, j'en appelle à tous les Congolais, les jeunes le plus braves, d'attaquer tous les bâtiments de cette soi-disant église des chrétiens, démolir ainsi que attaquer les fidèles en plein culte, déranger l'atmosphère jusqu'à ce qu'ils fléchiront à la voix de Dieu qui est la voix du peuple. Parce que nous en avons marre avec cet imbécile de Cholet en Bongo. Nous en avons marre avec ces impolis ici. Hein? Donc ils veulent nous imposer leur point de vue, leur avis égoïste. C'est quel genre de comportement ça? Où ils font la chrétienté, soit nous faisons avec la politique. Comment expliquer à chaque fois qu'il y a élection au pays, il faut toujours qu'ils commencent à semer des instigations entre populations et chercher à créer des guerres civiles et consorts. Ils ne sont pas là pour la paix. J'en appelle à tous les jeunes qui ont voté pour Fatih d'attaquer ces églises-là, démolir les bâtiments, frapper à mort les fidèles, les soi-disant fidèles là. Merci pour la meilleure compréhension. Élection, kobanda machine ya voter, kobanda na carte électeur, carte nazali nango, elongi nange mona nakate, kombo nange mona nakate, nyonso yanga ye mona nakate. Esengeli na kende na commune, to na bureau ya monene ya seni na zwa duplicatan. Yango nde ko permettre ngai soki batindeli nga momo solo na zwa. Soko zali na passeport te. Na mini chope ko zwa le passeport na mboka na biso. Ezali lokola ozali kokende kozwa diamant na bamine ya kabe ya kamwanga to ozali kokende kozwa oro na yebite to kote ya kolezi bino bato boko bongama na se boko pesa batu ba machette boko pesa batu biloko poete basala trouble boko kanisa biso ba pauvre. Est-ce que boko yokela biso ba boko zalaka pena mawana biso boko kanise kete biso to zali pe batu bosenga na biso zali pe e biso pe to pema biso pe to vivre biso pe to respirer tango bino na bana na bino bazali ko se retrouver na mboka bopai bongo biso. Bonne année, joyeux Noël. Na babone nyonso ya JK TV News babanandaka biso mokili mobimba topise bino ba joyeux Noël na bino en tout cas zali ko continuer pe tozali ko koba toujours na kati ya joyeux Noël rien à dire totombeli bino ba joyeux Noël bipai bino bozali mbote na ba congolaises nyonso bisika nyonso bozali en tout cas bienvenue na émission na biso tolobela nyonso en tout cas tango tolobaka nyonso tokotaka na nyonso totika kendo côté tokotaka na politique tokotaka na église tokotaka na musique tokotaka na makambo ya kuanalyser makambo ezolekana na mboka na biso. Nous sommes obligés de parler si soki tokolobate en tout cas kozamwa pasi ata tobeti yango kara na vraiment na kolobete nazali congolais nazali congolaise nazali en tout cas devoir en tant que moi na mboka ezali kopesa ngai te na loba na beta karate ata ko nalingana nga makambo ya politique te ata nalingaka makambo ekoleka na mboka na biso te mais na makambo ekoleka na minute oyo tozali obligé to beta lisolo na bino babone nanga parce que esengeli boyebete na minute oyo tozali na danger na kobanda bongo te sa kopesa bosse de bosse efute bipa yo zali joyeux Noël et bonne année na yo na ngolu pe ya tata Nzambe totombelo ya malamu na mbulo ya sikato kobanda joyeux Noël na JDK mopa osoda potonoko international bipa yo zali joyeux Noël na papa Joseph Magloire et bonne année na kati ya Allemagne bipa yo zali joyeux Noël na Nadia Djebe la femme au salon Jésus-Christ Matanda TV joyeux Noël na bino libota na ngai mobimba joyeux Noël na bino bato balingaka ngai mpe baemaka makambo na salaka na kopesa joyeux Noël na bino pe matondo mingi bandeko le 20 décembre 2023 ezalaki mokolo monene
on a koki kolobete 4e élection na mboka na biso salima uta mwana mboka Joseph Kabila Kabange atikaki bokonzi kasi élection yango toboyaki kolobela yango tomonaki makambo esalemi ya lolenge na lolenge ngai na koloba bosolo atako bokofinga nga atako bokoloba nini na koloba bobele bosolo eloko ya kokosa ezali te makambo esalemaki na baélection kobanda na machine ya vote kobanda na carte électeur carte nazali nango elongi na ngai emonanaka te kombo na ngai emonanaka te nyonso ya ngai emonanaka te esengeli nakende na commune to na biro ya monene ya seni nazwa duplicatant yango nde ekopermettre ngai soki batindeli nga mo mosolo nazwa soko ozali na passeport te na minitio mpe kozwa le passeport na mboka na biso ezali lokola ozali kokende kozwa diamant na bamine ya kabe ya kamwanga to ozali kokende kozwa oro na yebi te to kote ya konezi kuna kasi nalobi boye élection esalemaki kaka na ville province ya Kinshasa ezali na babiro mosusu evotaki te sans koloba na intérieur sans koloba bisika mosusu ezali na bisika mosusu bavotaki te kaka wana Kinshasa bipai biso tozali bino bato bolandaka biso na mboka ya bapaya ezala bamisusu bakoza d'accord na biso bamisusu bakoza d'accord na biso te maponami elekanaki na ndenge esengeli te mbutu tango tokoloba na bunya koloba te tango tokoloba na Katanga koloba te tango tokoloba déjà dimanche le 24 seni apesaki déjà mayanolole ya liboso selo ye seni ya kolobete mokonzo atikali na ngwende ezali bobele mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi na quelques députés oyo babimi na tour ya yambo bapesa baresida ya suka pona koyebete banani baponami te kasi elongo na bino tokoyoka voice ya ndeko moko azali kotinda bato bakende kuatake maengomba nyonso ya katolike ezala bakuti bato bakosambela ezala bakuti bato bakosambela te bachia moto batumba poete mwana mboka esi nani mosali na nzambe ambongo alobete ba élection esalemi mabe esalemi lolenge esengeli te ezali avi na ye elingi kolobete ndenge mwana mboka mbongo alobi bongo bakokende bobele ndenge basengi te tomona église catholique ekosala marche chaque jour bato kokufa est-ce que change makambo na mboka echange te est-ce que ezali kopesa bato autorisation ya kokende kopesa mitindo na bato batumba ba église ya catholique bakende bakuta batu na kati baboma bango bazikisa bango biso na bino toyoka na voice wana bongo toya kozonga toyoka lisusu réponse ya muto bapesa ki mitindo wasala musala wana toyoki voice bongo tozongi. Oui, bonjour mes chers compatriotes congolais. Nous en avons marre avec cette soi-disant église Senko catholique et consort. En cas d'une réaction contraire à la vérité des urnes de la part de l'église catholique, j'en appelle à tous les Congolais, les jeunes le plus braves, d'attaquer tous les bâtiments de cette soi-disant église des chrétiens, démolir ainsi que attaquer les fidèles en plein culte, déranger l'atmosphère jusqu'à ce qu'ils fléchiront à la voix de Dieu qui est la voix du peuple. Parce que nous en avons marre avec cet imbécile de Cholet en Bongo. Nous en avons marre avec ces impolis ici. Hein? Donc ils veulent nous imposer leur point de vue, leur avis égoïste. C'est quel genre de comportement ça? Où ils font la chrétienté, soit nous faisons avec la politique. Comment expliquer à chaque fois qu'il y a élection au pays, il faut toujours qu'ils commencent à semer des instigations entre populations et chercher à créer des guerres civiles et consorts. Ils ne sont pas là pour la paix. J'en appelle à tous les jeunes qui ont voté pour Fatih d'attaquer ces églises-là, démolir les bâtiments, frapper à mort les fidèles.
et soi-disant fidèles là. Merci pour la meilleure compréhension. Merci beaucoup. Bino moko bosengeli koyoka boyoki makambo yo eloba mina kacha voice wana. Ya monachi a réponse na koloba boy. Zambe asunga. Mboka na biso etangisi makila ebele. Mutu moko te azali ne sengo. Ete lelo mboka na biso etangisa lisusu makila. Jamais. Mutu moko te akozala na kimia te mboka na biso lelo totangisa makila. Tozali kotangisa makila na biloko ya kolia. Ezali komata se komata. Tozali kotangisa makila. Soko zali na esengo, soko fandi na ndako na yo. Soko bimi okomi na are. Oza na mutuka te. Obaye mokili. Banzele ali te. Biloko nyonso ezali ya kobeba. Tozali kokufa na douleur wana. Est-ce que bozali kosenga na minute ndenge tozaboy? Ebele ya bapasi oyo toza nango. Mboka na biso lisusu edindama na bitumba na ese tokosilisa te. Na Ituri tokosilisa te. Na Katanga tokosilisa te. Tribalisme elobi ngai yeyo. Mboka ekaboni biteni. Kolekata na periode ya 1 plus 4 plus 1. Lelo Congo ekomi mboka mopaya na kati ya Congo. Est-ce que bokolinga lisusu eloko bongo esalema te? Na kosenga na bino. Ezala mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi yenda koleka. Matonde zonge pa ya tata Nzambe parce que nyonso elekanaka ezaka bopele na autorisation ya Nkolo Nzambe. Mutu nyonso ya koleka na bokonzi. Soki bolingaka mboka na biso, bokoki ko permettre biso bitumbe salema te, bokoki kotinda ba jeune babima te. Au moment où bino ba opposant na minute ndenge to koloba boye, bino tout bozali libanda ya mboka. Opposant tout azali libanda ya mboka. Même ba député oyo bazalaki na mwa mbongo na maboko bazali awa tendenge to koloba boye. Ba kozelela mapona mikobelela yo bimi député libanda ya mboka bazali awa te. Moko bao bayebani te nde bazali awa. Bana na bango bazali awa te. Bongo biso toko lukana nto cha saki ya loso na ndako. Toko lukana nto cha bido ya 5 litres ya wili na ndako. Toko lukana nu tochi ata mua semule okomitu na semule soki na che indelinga ya wana kolia yango na nini malamu na somba ta saki ya makala na somba loso na somba limeti na somba wili na chana ndako. Est-ce que biloko nga na kokanisa bipa yo zali opposant yo mutu mbongo tonda na mosolo yo dirige mbongo na lolenge sengeli? Est-ce que kokanisa makambo nga na koloba lelo tango kopesa mitindo bako isamboka ya Congo babundisa batumba l'église catholique ekoma bitumba ya ba civile nani akotele mapo alonga yango azalite kaka biso oyo ba pauvre malheureux nde tokokwea na se. Alors na bosenga na bino na ngolu ya tata Nzambe boyokela biso mawa. Soki boko linga boya koleka lisusu na ba élection bozela 5 ans. Bozela 5 ans ici là. Nde bino boya lisusu. Boto sengi bino pardon. Fabrice mande chela ngai voice ya mibale ngai na babone nanga nde tokokabona awa réponse ya mutoyo ba pesa ki mitindo bakende baluka ba jeune bakende kotumba église catholique boyoke yano na ye bongo tozonga tokabona wana. Bonjour messieurs, je suis patriote congolais comme vous. J'ai écouté votre audio, c'est lamentable. C'est lamentable, une grande personne comme toi, tu agis comme un ignare. Je te l'ai dit, je vais défendre mon Dieu. Tu ne peux pas jouer avec les dieux qui t'a créé. Ambongo, il représente l'Église catholique.
cette église catholique, ensemble avec ECC, c'est la loi qui les a invités, ou bien qui les a pris comme témoins devant Dieu et devant la nation. Tu es en train de prendre des propos incitatoires à la haine. Écoutez, le pays-ci n'est pas pour la famille Tshisekedi, ni pour le père de Tshisekedi, ni pour ses ancêtres. Ce n'est pas pour les Kassaïens. C'est pour tout le monde. Il y avait Mobutu qui est parti. Il y avait Joseph Kasavubu qui est parti. Il y a Lumumba qui est mort à cause de ce pays. Il y a Kabila qui est parti. Mais qu'est-ce que toi tu veux nous enseigner là? Tu veux inciter la haine, le tribalisme à outrance qui est dans vos sangs là. Vous voulez le propager partout. Mais on sait, ça fait longtemps. Hein? Cette fois-ci maintenant, nous verrons si vous ferez ce que vous voulez faire là-bas. Je te réponds. Tu es ignare encore, je le répète. Voyez comment est-ce que vous avez battu une femme qui a fait son choix aux urnes. Chez vous, c'est comme ça. Tu dois me dire que tu es éduqué. D'ailleurs, quand tu parles là, tu n'es pas au pays. Hein? Si tu es au pays, peut-être tu es au village, parce que ça, c'est une mentalité villageoise. Con que tu es, ose de toucher l'église de Dieu, Dieu va te punir, toi et toute ta progéniture. Ose de le faire. Je te l'ai dit. Tu te prends pour qui? C'est-à-dire, Tshisekedi vous a laissé ces pays et il vous a fait des milices. Je te rappelle d'abord, le père Tshisekedi, pendant tout le temps qu'il était vivant, avec ses désordres, on lui a donné même la primature. Qu'est-ce qu'il a fait de vous? Première question. Deuxième question, qui a signé le refoulement des Kassaïens en 1991-92? Ce n'est pas Tshisekedi. Qui a signé la signature pour l'assassinat de Lumumba et ses compatriotes, ses confrères? Ce n'est pas Tshisekedi. Voilà. Tu n'as pas même d'intelligence au lieu de faire qu'il y ait changement, parce que le pays a besoin d'un changement. Il a besoin d'un décollage. Ce décollage-là doit se faire, pas tout simplement avec les Kassaïens, doit se faire avec tout le monde. Avec preuve à l'appui, vous avez vu votre régime, 5 ans. Je te l'ai dit ouvertement, analyse. À part le premier ministre, tous les ministres, ils sont de quelle tendance? Et les jeunes qui suivront ce que toi tu dis là, ils sont tous maudits. Hein? Ils sont tous maudits. Toi, tu es un diable vêtu en costume. Tu ne veux pas respecter même les représentants des dieux. En Bongo, on va saccager l'église, on va faire... Dis, ton père avait construit l'église, il était mort à la croix pour cette église-là. Toi, tu n'es pas différent d'un serpent au venin qui mortel. Tu viens d'où? Tu es né où? Je crois bien même ta maman qui t'a enfanté, elle regrette même si elle est morte. Elle regrette. Tu n'es pas un bon conseiller. Ça, je te l'ai dit ouvertement. Ose, tu verras qui nous sommes. Ose, tu verras qui suis-je. Merci beaucoup, mwana mboka. Oh, ba pesa ki mitindo. Na sepeli mingi na yano na yo. Je crois que ba bonne na ngai, ba ko sepela pe na yano na yo. Ata ko jika emesani miziki. Mwangonga mususu mwa lito yezalaka na kuku toko yoka bandeko. Tokomi wapi? Tozo kende wapi?
niveau na biso za nini mboke komi wapi nani aleki na gauche te kaka ba wapi balinga pe muziki pe ba komi ko tia lito pe ba ko tuna to komi wapi to zali ko kende wapi elingi kolobete atako tolobela kayango te to zaka pe na passe na motema to yebite le 31 to yebite le 2 to yebite le 3 to yebite le 4 to yebite le 5 to yebite le 6 bakobelela nani oyo abimi mokonzi ya mboka bino bato boko bongama na se boko pesa batu ba machette boko pesa batu biloko po ete basala trouble boko kanisa biso ba pauvre est-ce que boko yokela biso ba boko zalaka pe na mawa na biso boko kanisa kete biso to zali pe batu bosenga na biso zali pe e biso pe to pema biso pe to vivre biso pe to respirer tango bino na bana na bino bazali ko se retrouver na mboka bopai bongo biso bongo biso bongo biso mapona miesalemi baoyo baponi baoyo baponi te mais ezali kopesa bino droit te ya kotia trouble na mboka ezali kopesa bino droit te ya kozangisa bato bavotaka bino bato basala kete bofanda na place oyo bozali bazanga kimia te s'il vous plaît na ngolu ya tata nzambe na bolingo ya nkolo yesu mobateli mpe mopesi na pema na ngolu ya bolingo to ya nkolo yesu mopesi na pema oyo mwazali mobateli na biso ya tongo mpe pokwa na kosenga na bino boyokela biso mawa boyokela biso mawa eloko peza na kosenga na toza kosenga na bino boyokela biso mawa parce que soki boyokeli biso mawa te ezali somo koyoka ba mitindo oyo toyoki na kati ya ba voice oyo bokopesa bato ningisa bakende koboma ezali bandimi wana tende ya mbongo te kasi bato wana bakende kasi koluka mbongo ye moko mutu akoloba mutu akoboya makambo wana me bandimo bino bakotinda mitindo bakende koboma basala bango mabe kasi bango nde bato bavotaki bino soki bokobima bakonzi soki bokobima badepute soki bokosimba ngwende bato wana bazali na mayangomba église ya catholique bino bokanisi bato nyonso baza na église ya catholique bazali ba IDPS te bazali ba IDPS te bango pe ba mosusu ya PPRD bazali ba misusu ya IDPS bazali MLC bazali mais lelo to komona te ba parti mosusu wana elimwe to komona kaka IDPS na PPRD bokanisi te bazali na église catholique bango nyonso bazali ndenge moko bazali na ide moko na mbongo tomoni awa papa wa Roma lobiete église catholique ebenisa mariage ya mwasi na mobali est-ce que bomoni bango mwasi na mwasi mobali na mobali est-ce que bomoni bango nyonso bandimi te presque Afrique mobimba baboyi yango awa na mboka na biso condition na biso eboya deja yango okanisi église catholique koloba lokola oyo azali tata mokonzi na biso ndako isi mibeko biso tokotosa yango soki ezali malamu mpona bango te na Afrique mobimba baboya Europe bandambo bakokritike yango église catholique ezali ya kokabwana est-ce que soki ya mbongo alobi ezali église mobimba bino bakokende kotinda bato baatake église ezali mwa pasi ezali na mawa nazalaki na devoir na ngai tokoya kokutana na bino lisusu na épisode ya politique soki batangi nani azali mokonzi ya mboka na devoir na nga en tant que mwana mboka en tant que congolaise esengelaki na loba yango tango na yoki esalinga nzoto nalobi te na kofanda kimia te esengeli na loba soki na lobi te ekosalela nga malamu te esengeli na loba pourquoi ça fait mal voir
Combien de fois motema na biso ba congolais et comme na suka matondo mingi tokutani mbala ya sima kaka na épisode ya politique oyo ata ekolanda na kate mena kosala yango pona mema bino na suka totala élection na biso na mboka na biso e komaki na niveau nini pe komaki na étape nini ngai na bino tokutani mbala ya sima. Bye bye, merci na Fabrice Mande na sima caméra matondo na bino bato bokolanda, merci na ba commentaire na bino malamu pe bo aimer bo partager et kozalela biso malamu mingi tokutani mbala ya sima. Bye bye.